Réseau ça président nga mais nga bozongi pas ba réseau te. Ceux qui na koloba bien pour ba comprendre. Ceux qui batu ba moni nga na ba réseau, lo ba producteur mo a chembongo na ye, habitant bactère bozala na bango bo tourner, nga na ke ko tourner. Mais ngai na zongi pas ba réseau na ko zonga te. Na ko rappeler lo mo bato bazongi na ko yebisa ba basoba. Yo wana mwasi na yo kaka mwasi par exemple ya ngai to ya mwana mwindu balingi ye kota président na yo akomoza na ye on a ba raison auto longwela ba raison donc reconnaître biso te take bactère na ye biso bato bandi groupe te mais to yeko kuta groupe ezaki na C to commission na niveau o ekomelaki bato o ba yeko kota okomobisa bango babungiranga. Amis fidèles internautes, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis partout dans les quatre coins du monde. Là, je vois la fleur de Suisse, c'est celle que j'appelle la patronne, la baronne. Et là, je vois Ambo Jenny Suisse, je vois Benji Garé, moi, je vois Oxiacia, la Victoria, je vois Patou Kapanga, là, je vois Père Blaise Double na Belgique. Je disais que vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Je vous dis bonjour et bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie, dont je suis le présentateur de ces magazines, moi, Jonathan Mokamukwaya Rihanna. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un artiste comédien. Il est là dans notre plateau. Il s'appelle Marlon Mouchele. Il est là avec moi, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour. Bon artiste. Kimia. Artiste, un mot gentil, na batonio so bazolanda yo. On se met. Ouais, batutu o ba ebi ngata msu ya moninga makala. Na ina maki. Na pesi bango tu bambote na Kinshasa, na Paris, na États-Unis, partout. Ouais, avant d'entretenir avec mon invité, j'aimerais juste vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne, vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Nouveau Tempo. Abonnez-vous pour que les informations restent à continuer sur notre chaîne. Tous un artiste, carrière nous bandiango wapi. Carrière nangai. Carrière nangai na bandiango pa ya Barizo. Barizo, Joël Barizo, carrière nangai na bandiango pa Joël Barizo. Kotaki maman bon auto ça qui va tester tout. T'es bon, ngai pa Barizo na sala test te pour na kutara déjà bato bazara na ba Ange Kasongo, ba mwana mwindu, pour mwana mwindu anoko nanga. L'air bandi a sali a répété tam sous premier ou deuxième jour. Ndé ayo yebisanga kete baningi photo kende ndé nayaka na sala pe test te. Nayaka mba moko na bandi ba répétition tina ndépendé lelo. Et pas ba réseau, to kol ba o bandi pas ba réseau, carrière no banyo et pas ba réseau. Donc ba réseau m'ta formé. Ouais, ba réseau m'ta formé ngai. Bon, ça fait beaucoup de temps dans la théâtre ba réseau, je lui salue en passant Joël Barizo. La théâtre ba réseau, ça fait beaucoup de temps et aux les canatés, c'est là il veut dire quoi. Bon, et pas ba réseau c'est na longwa kala. Banda 2011, le 3 2018. Na longwa déjà kala. Longwa pourquoi? Son longwa pour ani. Bon, et pas ba réseau le longwa nga. Isaac ba réseau ando lingana onté surtout kutana ba vie belé. Ba vie belé ba sirwana. Tu peux savoir bambote té. Ah, so moni tam sou vraiment botam sous la duchesse, Hans, so moni ba faut beta bon bakara. Ilo pene longola groupe ngwana. Bolongwa ba réseau bolongwa comme bolongwa yo mo to longwa na batu. Bon kolongwa na batu ezande nini? Ba longola biso. Là moni ke to mo sona ba artiste mususu. To sani mo ba relation na ba artiste mususu ba sira to ke ba rep ya la coste. Ndaye omona ke ba pecho se ba fongola moi vision nda longola biso. To longwa mo ebeli. En plus ba to za ba 11 ba o to longwa ba série wana ba 2011. Olobi Joël Barizo alongola bino. Tuni to yeba précision. Alongola yo na banani otanga ba kombo to yeba parce que depuis 2011 to 12 to moni ba artiste oyo ba sali ba contribuer en plus na groupe Joël Barizo groupe ana ezala le loteti suko ezali to moni ba longwa ebele. Excusez-moi pardon. Ouais. Koloba bien bato ba contribuer pour groupe ana ezala bazali te bazara shooter. Suko baza wapi yebisa biso baza wapi. Bato ba contribuer pour groupe ana ezala balongwa presque majorité balongwa. Selon yo ezanani nani a contribué que groupe Barizo le ezala ezanani. Iza nga mwana mwindu
Demoulaï, Anjika Songo, Angela, Sebondo, Dida Kadibundu, Joli Kassimba pe bazalaka, moi clique à battre belé bazalaka wana va contribuer na groupe wana pour groupe kende liboso bazalaka. Bon on se balonga. Bon balonga. C'est entre nous, tout ça solo là c'est entre nous. Kolongwa na groupe ba réseau, est-ce que mon nom tes erreurs? Ah? Mon nom tes erreurs. Depuis bolongwa bozo mona na te ba baby bine souté. Boye bani souté comme ndenge bozaki na groupe ba réseau. Bon. Kolongwa groupe ba réseau erreur te. Là na groupe ba réseau na santé na ngote. Ozaki na santé ndeni expliquer. Bo ba ko futa ma bien te tonini. Yebisa biso. Na groupe ba réseau ba na futa biso te. Groupe ba réseau zaki biso to tchara bambonga ba chaîne, to tchara bambonga ba case, ba sirwa pe tonda ya makolo. Ba sirwa wana. Mais ce que on a bi kolongo groupe ba réseau bandane na lelo na zaki na santé ote, na zaki pe ne longi ote. Vous comprenez? Ozaki na santé ote, ozaki ne longi ote mais ozaki na faillite ote, oyebani souté, bat boye be souté, il faut rappeler ko to batu. Rôle ni no ben ko tourner. Na groupe ba réseau pa bat ba se rappeler no oyebani te. Depuis groupe départ, non, pas de réseau, c'est mort. Tu es kufite? Yango moni, moi na mwindo zongi, to moni demoulaya zongi, to moni boss chiba zongi, ba comprendre que succès c'est pas ba réseau, yango ne ba zongi. Et l'on n'y oso sang zonga, ozonga kan. Te ngai na ozongi pas ba réseau te. Ba réseau ça président nga mais nga ozongi pas ba réseau te. Ceux qui na koloba bien pour ba comprendre. Soki batu ba moni ngana ba réseau loba producteur mo achembongo na ye habitant bactérie bozana na bango bo tourner ngani na ke ko tourner mais ngai na zonge pa ba réseau na ko zonga te na ko rappeler lo mo bato bazongi na ko yebisa ba bazoba bon balimbisa ngana mo na lobi ndé na lobi bongo eza mabe mais baza batu monde mituna bango esa bien te zoba pourquoi parce que tout le monde qui moi na mwinda fongo les groupes na et groupe ne et ça lit pas même une année et kati à comprendre que charge à groupe na a kokiangote a zongi et pas Joël Barezo zo bandeni explique yoza likolo batu pe ba mona ke makamozo lo beza likolo mais quand expliquer batu ya profondeur batu ba ba réalité lo nini le kana ki pona nino kozonga te Anjika Songo e ba mamona loba là biso to kota groupe ba Barezo to fandi papa to ko mo fanda na président na biso place moko na Barezo là Barezo swinda kuna e to fanda place moko ozo comprendre. Mais, et comme un artiste no abimi, par exemple, moi, comme des alaraka, les artistes, mon tout le monde a fandi, moi, ni bani, si on a zongi nda kureta, bakangeli nganda. Il faut nala la rata mususu. Bon, moi na mwindu, série wana mutazaka na succès makasi par rapport à biso tuzaka moi na mwindu na barizo. Mais quand moi na mwindu wana ezaki bando bengane na ndako la libanda, vous comprendre. Yo zaka na ndako ba otikelo badite. Vous comprendre kaka yo wana mwasi na yo kaka mwasi par exemple ya ngai to ya mwana mwindu balingi ye kota président na yo akomoza na ye au moins place différence eza ya mwana mona ki eta ke toza batu moye ngai na kota pena ki na zonga ça suit esprit na nga na kati po na ke ndozonga groupe ba réseau ati vous comprendre yo par exemple wana ketch no bien ola ti ketch bien l'idée nga ki répétition na ketch bien tepsu oh bosana yo ki na ketch ni fula to ma bien tano est-ce que muto alingi wa kuzabunga siko na ndena za lelo na poso na lelo na sama ngamnanga ali lelo siko na ke na zonga kuna nga la ti ketch na nga ta musu ya moi bien boya $5 ali ya longola ngo po ya la tanga ke na répétition nga na linga ngote vous comprendre ils ont embelé tout le monde, ils ont réseau belé au biso tout le monde la groupe barizo. Ils ont pas mbatté ka to fanda boy to longwa ou fandi ka boyo te na longwa po na yo fanda ndako non. To longwa na ba raison o to longwa la barizo ando ko reconnaître biso te ta ke bactère na yi. Biso ba to bandi groupe te mais to yeko kuta groupe ezaki na C to commission na niveau o ekomelaki. Batu o ba yeko kota o ko mobisa bango ba bungilanga. Babungila Ange, babungila Demoulaï. Bon, na loba clair place mon lobby, Demoulaï na sepelane makasi ya monga na lobaka. Nande ya lobaka. Demoulaï bozonga pa ba réseau te. Nde ya loba. Puis na mona ngo meti lelo ya tikala ozonga te. Bat bazonga za basabi baba vantier. Ba chiba baba vantier. Moi mundu pe na mona ga zonga bon na place akoma te. Baba vantier. Ange ka songo pa mekara na mona ba série mon boy. Poto kuta na na pena isuti. Na mona ga ba série mo ba zonga kana ba Angela ba Dida baba vantier. Pour un niveau bon bah l'émission que ngai
ndi na zabu na kozonga pa ba réseau te ba yo ba moni mino sur na TV na théâtre ba réseau okomo senga pardon azaka papa na nga na zongi ba ba fanti olobi ne bane l'émission lobby mwana mwindu noko na oui noko na ngai mwana mwindu abenda ki yemta tindi yo bokende na coupe ba réseau ouais sikoyo tozo solo la étant que frère mwana mwindu azongi na coupe ba réseau par rapport succès et kiti to par rapport yanzala to par rapport à koki ko gérer groupe na été amoni charge za azongi pa ba réseau te bon ezate que ko gérer groupe te charge te mwana mundu azongi pa ba réseau moi si nende mutaya saka azongi pa ba réseau moi si nani moi si nanda bon azana moi si nanda tina tuni parce que bi moi si na bon moi si na ye saka été il faut zongi pa ba réseau bon nde na yo kapoto zala na sou pene te mais moi si nende mutaya saka azongi pa ba réseau yango tam pour l'instant zai pa ba réseau ake pa ba réseau ko zo sous succès pour akimi to ake pona beaucoup na succès za la lisusu ba réseau za na succès soutien expliquer biso eza ndenge nini ba réseau or zala na succès soutien ndenge nini ngana oyebisa yo za mutu sala ba émission zwa temps ya otala TV ok balekaka je crois lundi balekaka lundi ba 20h kaka à peu près zwa temps ce que ya otala TV ok CBS place au bon balekaka ofandi to ofandi na balabala ozwa ndenge ezala ko ka mouvement ke théâtre mo bozo leka batu eza suivi ndo comprendre que mutu wana za na succès to batu wana za suivi balandaka ye mais so théâtre ba réseau bandi ndire ezala ka isute ndire kufa ndire bon na ebité parce que yozo zelani pour se lancer na carrière na yo continuer carrière lobi okozonga sous groupe ba réseau te donc ozana groupe ngo kende toni bon ndeti ngai nana ba masa na ngibele basaba groupe ba Ange Kasongo ba Demulai ba Makero bon pour na nganga na nga réalisateur ba mblo misu ba mona wana tamsu moi coaching banini ke ko sala groupe pour l'instant il ngolo bateke na ko kokate makoki ezati non mais na fandi avant ko sala groupe il faut ko concentrer na d'abord là ko sala loko il faut ko concentrer ko sala galo na ba loenge to eka na TV na sali groupe ba po mono un mois pour groupe ngo ekufi parce que le groupe ekufi comme présidente là on comme président allez olongo sous président o comme que senga pardon yo comme président o boyi mutu na TV mutu na zelo côté nde mama ba signifie ba comme na nya soso azani mais ba mono sous lobby kaka mutu yo boya ki wana OK kuna ba lexo ba cheo micro bo o wana président wana za papa bosko yo komba président pesa ya ndeni bo bato bandola nuna simoche bangwa yo za président ozui bato mema bango ti place bo koma mais yo komi président o salika un mois mbongo afuta chaîne eza esute wa lobomi groupe ozongi sukuna o azaka papa na nga président bo bana bato o tinde bon ba finga mutu wana o che bangwa Oxasia la victorieuse na ma patron na ma baronne la fleur de Suisse bolanda Congola lobaka ke Joël Barezo ba jeune finos bazana na groupe na ebité na confirmer pété eza motuna ba jeune finos bazana groupe na abimana ba est-ce que c'est solo yo mtozaki na sein ya groupe ana te wana penanga na ebité wana pena na ebité soki bazala basi na ye soki ndeni wana na ebité wanga na ebité leka soki ando sala ngo wanga na zaki pété tant so wana pena na kotité soki ezalaki bongo nga na zaki te soki mpe ndosama se wana nga na koti te to seki esalami seki ele nga na lungwe bato bayebi yo bafano basepelaka na yo vision nino opromettre bango eloko nino opromettre bango bafano basepelaka na nga makambo ya bien ezali bayebi artiste na bango azali nano akufi te mais pour l'instant pour na bato baozela ngai po nde bato baolanda bayebi ke baozela na bakena osala groupe po bazela ngai lelo na osala groupe na osala nini mais pour l'instant nga alobi te na no c'était mambo ya groupe mais nayebi ke kande baolanda boye bolakisa bango eloko mo boye ya ngai na nga na groupe te mais bolakisa bango eloko mo boye eza ya ngai kaka kande baolanda boye nayebi ke otya mo eloko mo boye ya nga baomona baocomprendre eloko mo boye
mais ngana ya magazine na biso un dernier mot na magazine na biso na ba fan nyonso bolandi. Bon, eloko asuka na oloba ezake mutu oyo abengami président ya groupe soki alongwe azwa charge oyo amipesi kombo wana alatango ti mokolo akokufa ke obengami président lobi owangani le batuni obi ote wazaka papa na nga nazongi artiste na ye noa liboma là babengi président tika président soki papa na abengi yo abengi okende kotourner par exemple mais olobi ozongi batiope na microbi nazongi ya ndaku na ngai mais na olobelo moko ata na suka basabe ba mwana mwindu banani bon bandolo bake groupe ba réseau eza groupe oyo babenga ngoni ba eza basangisaki hein bango nde bandolo basangisaki eza groupe na bango basangisa bango yenda zaki en tête bango balandaki na sima hein ya groupe na bango mais azaki président na bango ti mais là le so le kisu na TV ozongi ba réseau abi okomiso a président na nga papa na nga monteke bo ba ventiller hein et là on senga la ba massa na nga tout bazali pa ba réseau biso tout ba o balungwa bakoma ba président pour l'instant nga président ti nga acteur ba ko benga na tournée ba ko benga nga mamususu mais ba o bakoma ba président na sepela na Anjika Songo lo mo lobagi jour mo na utu benga na téléphone nga ya ko zonga ti taki akoma président ko zonga ti moi na mwindu pas comme président kuboma groupe na zonga eloni te kasi on abi Anjika Songo azonga te na ndimite bo sora azamutu sora somo ki azoni so azongi se pas aventurier fait baton on tangelo na so bazongi se mituna bango esa bien ti mais moi mwindu lo kwa zonga se mutuna esa bien ti sabe lo kwa zonga mutuna esa bien ti ba joli ndeti joli Angelique en esprit je l'ai na siksa ko sa groupe ti OK so ko ta Baptiste président Baptiste allez le qui oyo zonga c'est pas Joël moto ki bo bambouyer bo sambouyer bo hein beaucoup na je ménopause ba siksa pe bazanga na ezaka souti hein ba siksa mo bazanga ezaka pe souti et si ba sila ba ozo zonga sabato ba sila ozo sa na groupe hein maintenant on comprend été. Merci beaucoup artiste. Nous répondons à l'invité, l'invitation de Bissot, merci. C'était là votre magazine Ainsi va la vie. Nous étions avec l'artiste Marlon Mouchele. Nous étions avec lui. Et le rendez-vous de votre prochain numéro. En attendant, abonnez-vous sur notre chaîne. Nous votez pour rester connectés sur notre chaîne. Merci et bye.